Le gouvernement est prêt pour combien de temps? Il a opéré le policier wana abomi mutu pona kashne. Ce qui est vrai, policier abomi mutu pona kashne. Bienvenue très chers abonnés de notre chaîne YouTube Bomoko Média et surtout bienvenue dans notre émission Bomoko Actu. L'actualité est toujours dominée par le port de masque ici à la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Où ezali kolata masque, mpunyon se fois lata masque. Mot d'ordre, il y a gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, Gentini, Ngobila Mbaka, kasi oya kolata masque il faut affouter amende. Il y a 5000 francs congolais, ezali kaka na cadre wana. Kasi ba bengi biso a mbangu na kingasani ke policier moko abomi mutu po alati kashinete ezali kamba kokamo ezali kamba pasi Nelimbombo Merlin Mpongo ezali kamba pema ya kokamo asunta mananga bibi manzika boyo kano événement ona kiacha Kinshasa ningani changwe ningani changu na bazo souffrir na bambouteillage makambo tali saut de mouton baza ko boma bango lisusu en tout cas ça passe pema on a retourner émission on a passé pema en tout cas to kita sur terrain ba bengi biso bango baza déjà sur place mais to ko poussa na lisusu tina commune esika nzoto ya mowe ezali ba bizan de komobala ezali bongo chauffeur kombo na eto koyeba yango sur place poto yeba soki azali vraiment nani en tout cas moyen kuta ko sala ezate déjà naza entouré na bateau ba benga kinga voilà moyen kuta ko lata pe cash ne naza cash ne nanga so na sola na bato naza ko lata ezali vraiment kombo ya mwana mobali wana ezalaki nani babomi ye ndenge nini to kita sur terrain tozwa ba réalité ya makambo wana bongo to tozwa pe ba interview ya bato to kutani sima kona ko sukisa émission na biso Bomoko Actu. Le gouvernement est prêt pour combien de temps? Il a opéré tozalaki témoin événement elekanaki ndeni Maman, na oloba bien te. Nalingana katsa na tongo pona kende ngaliema. Kotala bandeko bakufelaki. Sikota nalingana katsa place wana. Namoni bato bazokima mbangu. Pe bato so bazobelela ke bokima. Totali liboso tomoni basoda bazalaki 4. Bakangi moninga na bango. Moninga na simi munduki acheli kolo alinga tire. Ndeba bando beleke bato bakima. Tanto kimi toye kotala eloko nini événement nini eza awa ndeba ye koyebisa biso ke moninga na bango policier wana abomi mutu pona kashne abomi mutu na kati na se siko bakangi ye bien totalaki na ndenga bakoti na ye na commune na biso ya Kimbase. Voilà. Très chers internautes, on a kaka sur terrain. Moi écoute on sale ezate bato baza vraiment très fâchés à cause il y a kashne oyo baza oteka 500 francs ba policier ba komi ko malango bato en tout cas tout ça sur terrain pas moyen pour ça la commentaire parce que les gens sont tellement fâchés on va continuer de prendre les interviews de gens pour envoyer ma véracité à makambo to wa oko bakaka voilà donc plateforme nouvelle génération d'accompagnement aux actions au soutien des
yango nabengi bajournaliste lokola événement wana eye baya kotala ya biso eloko boye donc ye mpe na commune ezosenga ezolinga tokota te na bajournaliste yango mpe nasengi bakonzi oyo ya likolo batala likambo oyo ndenge eloko ya moto akufeli yango oyo Ce qui est vrai, policier a vomi Moutou comme a caché. Oui, ça mesure pour protéger le chou. Mais la difficulté que nous avons, nous avons petite tête, nous avons 500 francs, 500 francs. Ça n'a rien côté. On peut signer tant. Peut-être que nous avons 100 ou maman à côté, encore qu'on a même la 200 francs pour son caché. Mais c'est militaire que Moutou qui va cacher. Et ça lui passe. Donc, ça, on a ma politicien, la police, surtout la commune ya Tchango. Pas mawa likolo ya kashine eza na mojisto 500 francs 1000 francs bokoma bato na boye en tout cas bakonzi ya mboka fo botala mpenza likambo oyo nani yango asekele ezala policier est ce que bapolicier yango baformaka bango wapi en tout cas bato bakokufa kaka na corona te baza kokufa na masasi ezali pasi mpe mawa en tout cas la police esala vraiment mosala nango Exodus Mire grâce nganga kotala événement oyo likolo ya kashine vraiment un grand garçon, un chauffeur, nani akoboko la bana na ye famille na eza na pasi mama na ye kutolinga to kutana ye moya ko kutana ezate moya kutoko kitesika avandaka ezate ezali bien blindé ba garçon baza ko sensibiliser ndeni ya ko sala kuluna ba souciette wana bomoni ndenge la police be boyi biso to kota moya kutako kota ezate ba barrer biso ba barricader biso moya ko kota ezate en tout cas eza pasi pe mawa ba konzi ya mboka bokita boya otali kambo oyo en tout cas ces messieurs ces policiers, moi je pense qu'il faut affouta, à côté à prison. Vraiment, policiers, vraiment on peut baser ba kashine, ba ola taper ba kashine en côté. Ba kashine pe ba ola ça ba tout ça peut à propriété, ba bazo kokate, étouffement, salité, ba ba sukola ngote. Vraiment, ba konjambo ka bo sala likambo suta mananga émission lukaki yango souterrain, bon moko Arthur souterrain. Merci d'être connecté, merci d'être branché, surtout partagez cette vidéo. Partagez vraiment cette vidéo parce que c'est très important. Bakondiambo cannabis faut pas mona yango ata ba kosala le côté mais il faut pas mona vraiment la population souffre. Vraiment c'est très difficile. Vraiment continuez de vous abonner sur Bomoko Media. Bientôt nous serons à streaming, télécharger l'application Bomoko Media dans votre téléphone pour suivre en direct nos émissions. Bye bye.